beta quand même pas patient. Ndebi loko za na course suprême. Bon moi c'est na aibisa ki Ponce Pilate ke mutu o na mona za innocent na lingite makila ya mutu oyo ko ya ndako na biso. Luka mutu oyo otika yena maboko na bango na lingite oyo makila ya mutu oyo ko ya ndako na ngai. Donc insistaki aibisi mobali na Ponce Pilate alongola nino atika Jésus na maboko abatu atika ya lingite makila ekota ndako na ye. Nde bonga salaki. Merci. Bande kona ngoya ko moite na place oyo mama ya mayele, mama ya Ponce Pilate abi mobali na ngai. Biso ndako na zo ndako ya justice. Role ya mobali na ngo joueur eza role ya tribunal. Ya kosambisaka bato. Il faut ça mutu impartialité. Mutu azali koyoka A B et puis kati na katikati. Mutu oyo tala gauche te droite te. Na yebi mobali na ngo opsa na réputation yango. Mais papa pardon. Na boyi makila eya na nini? Na ndako na ngai. Ke tozo ba abilanga ya nini? Ya makila. Ya makila. Alobele zwa bango bakende mosika balongo awa. Tala mama mayele conseil aza kopesa nini? Na mobali na ye. Ponce Pilate ayaki apesa ki Jésus na peuple. Bokende kosala nyonso boli kosala ngai maboko na ngala nini? Na sukoli. Asukoli maboko na ye. Na place wana kana liboso ndako Ponce Pilate. Bible eza koloba ete ba fia kulaki Jésus Christ 40 coups de fouet. Makila etangaki somo. Tango zizani eleki wana. Tika na yebisa ete mama oyo ya Ponce Pilate. Ake na chambre na ye ake kozwa ba drap ya ntalo. Ya lin. Aye nango. Ye. Marie de Magdala. Mama ya Jésus Marie. Bango nyonso baye wana babani moi nyonso. Kopangusa makila na misuni oyo ebimaki na loposo ya Jésus. Rezo batielaki bango parce que baboyi. Mama wana Ponce Pilate aboyi makila. Emonana na nini? Na ndako na ye, na lupango na ye, na pembe na nzinga ya mobali na ye, libota na ye. Oza kolanda mama ani. Mais question ezali. Est-ce que na société na biso? Bino ba mama. Basi pe bazali ka yebi ke mobali na ngawa kenda kasala ka bato baku. Akenda kazwaka mbongo ya bato. Akenda ka boto na biloko ya bato. Et puis yango wana ngana mente na kananga. Ngai. Est-ce que bazali penza? Yo mama moi ça tomoni moi ça pas Ponce Pilate ma yele eleki belobi ke moi ça malamu azoko atonga kanda kuna malamu ozo protéger mobali na yo ozo protéger ndako na yo nyonso mama asa alobi ke mobali na nga na moni mutu oyo aza innocent na lingite makile ya mutu oyo eza na libota na ngai na lingite eza na libala na ngai na lingite eza na foyer na ngai na lingi tika innocent oyo akende yo ndeko ozo sala yango mobali oyebi ke chaque jour ayelaka yo na saki ya loso peut-être na depo asalaka bimisaka basaki yango na fungoli atoboli mwa lidusu azobendaka na nini na depo na moyibi o bambongo azoyelaka yo na ndako oyebi teke ta mosu azobotolaka yango na bato mbongo nyonso wana mama kozokotongaka bilanga ya makila na ndako na yo oyebi yango te oyebi teke papa ayelaka yo bilamba wana ozokolataka oyebi teke na sika tekaka wana yiwa azoyibaka azoyelaka yango ou bien azopesaka ba faux témoignage kone epi bafuti ye mbongo wana ale azoyelaka yo ozoyeba teke nyonso wana ozotongaka lilanga makila na libala na yo. Mais tala mama Pilate asali nini akose mobali na yabi nalingi yango te mama soko ozwa mama yele mama malamu oyo ezaki alingi mobali na ye alingi ndako neza na kimia bonzambe za kati na ndako na ye zala lokola mama Ponce Pilate oyo asalaki mpona aprotéger libala na ye aprotéger mobali na ye po soki yo mobali oza na makambo ezosimba te yo nde mwasi wana makambo ezosimba te yo mwasi makambo ezosimba te yo nde mobali wana makambo ezosimba te bana masante ezopesa te bino nyonso wana ka ezosimba te. Déplacer ma aina question na zana yango oyo. Utuna ya question. Ndenge ni mbongo oyo Juda azwaki yango na église. Bongo ndenge mbongo ya kimpeve. Mbongo eza ya benediction. Mbongo ezali supposé que eza ya sainteté. Ekende ko bima wana ekende na maboko ya Judas akende ko pesa mona akende ko teka mwana nzambe. Déplacer le temps to continuer na ko répondre. Déplacer to ko mama anitika na répondre yo ete. Mibali basi tozali oyo toyebi basusi tozwila mbongo ke eza nango mpe ya kotangisa makila ya kolia bazokoencourage mwasi lobi amonaki oyaki na 20 lelo amoni oyole de 20 oye na 3 bobulu ekoti na ndako to mpe ozwaki mosuna na osengaki kombe apesaka na 100 nakaya boye fana osenga ebele ozokoencourage le mali tango te bon lupango so to kosilisa ngo kala boye mutu fa azala fa futa sima yango
Biloka boza komona nini na mama ni na teleme na réponse na yoke. Comment mbongo utaki na église? Non mbongo ya salite. Ya salite ya makila. Bon comment mbongo utaki na église ba pamboli ba pesa ba dimi no ba offrande. Ba tselo boko mbongo yango pe ba pesa su shida. Kende kuna. Mbongo pe yango ba sobla su nini? Cimetière na Kie nani? Bilanga ya makila. Akedama. Réponse na yango mama ani na yonde ko za ko lana matika ito ya so ko challenge biso émission la vérité tubenga biso na 081 092 74 raison bongo ezali pe ya makila même si utaki na église parce que na zongo le kamoti ko loba awa ba question poser mama est-ce que eba kanzela oyo mbongo ezali ko uta ya mobali za yo ya kana ndako tika na mso bongo so mbongo ezali escroquerie ça va problème ezate to yebi ya mosiko dimanche kwatu yo wana baba mkhula la bino bote bosalaka et puis yo wana kwatu ka yo no mbali na yo botumba ikanzo kam vrum boke wapi na église et puis l'église batali bango batala ta ka bien batamu la ka bien bazana mituka bazana oyo nyonso ya mukili to ko mwana te bawo bango bazana ngo baba pasa abike okay oyo base na biso ya kotsa nini ba offrande bawo bana badime na bango ya bango susu ya ngoyo mama anyo yebisanga yo ulta ko zombongo ya corruption boto la biloko na balabala ozaki mbongo pona cliquer information ozaki mbongo pona sala escroquerie ozaki mbongo pesa kwesa bango tangisa makila sala boy oyo no seko iko zala nzela ya moyibi ya mafia ya sarte ozuli mbongo ngo yo pe la dimanche oyo na église to zako tsaka pe mbongo na makabo ya oti yango po yeke lobe ko zongo lisusu yo pe yo bosiko yo yebisanga bapesa yo korotsa $100 mamani oko yo pe otsa $10 a dime okotia ebele plus que $10 ya yo pe obotolaki biloko ya bato wana oye pe oteki yango biloko yango obotolaki opesi yo $50 okoya kotsa $5 a dime ya okotia yango otie pe ebele mpo oyebi kozwa oyibaki na magasin mundele mpo mundele ye biloko neti Mama alinaza kolbaite awa Ponce Pilato a échoué kobikisa Jésus-Christ na biso na yeke asa la pouvoir na en tant que nani juge en tant que juge
alobi ete nga na kobikisa yo mais eske kopango esimbaki te mama alinde place wana tokomi nini nango oyebi so eleka ye na kati ya ndako ya Ponce Pilate en tant que procureur prosécuteur magistrat juge na cour suprême wana bon mwasi na ye ayebisaki Ponce Pilate ke mutu oyo namoni aza innocent alingi te makila ya mutu oyo ekwea na ndako na biso luka mutu oyo otika ye na maboko na bango nalingi te oyo makila ya mutu oyo ekwea na ndako na ngai donc ainsistaki ayebisi mobali na ye Ponce Pilate alongola nino atika Jésus na maboko ya bato